Bonjour à tout le monde, bonsoir partout dans le monde. Bozali, ça dépend de l'ère où nous Rolanda. Et Bambo, t'es vraiment mais c'est les dîmes, hein? Les dîmes Lema. Les dîmes Lema, hein? Notre 2G. Et place aux arts vraiment, donc, Bambo, t'es nayo. Bambo, t'es vraiment la pêche, Bambo, t'es en gros. Bambo, t'es pendant la canne, c'est lui, en gros, les dîmes Lema, notre DG, vraiment Bambo Tenayo. Et merci aussi à mon ami d'Afrance, Fabrice Ngoma, depuis les États-Unis. Merci à Rite Moutombo depuis France. Et bonjour aussi na Balandino surtout Yakoba Plis. Hein? Balandino surtout Yakoba Plis, c'est vraiment Bambo Tenabino partout bozali nani boko tanan to solo la nan boko tanan bo s'abonner aussi to solo la po bozo rater makambo bien oui les kaka na koba plus hein mamba bien vraiment ya vrai ya ba tonto ya bien ba la kawa donc nanina bo sana so na PCT peut-être à silike mon réalisateur gloire dit donc les seul unique muto asimbi ba image Yakoba plus, hein? Toko tananu to solo la nan vraiment et il y a des choses où ils ont ça là vraiment bien ils ont ça la passe, ils ont ça la passe na monde il y a ba artistes et comédiens ils ont ça là vraiment passe ma casse ba artistes et comédiens il y a mboka na biso Congo donc ils ont ça la biso vraiment passe. Année passée to yoka biso surtout to aka vraiment surpris na meka un peu ko raison de sa biso ciment na année passée ezalaka vie de loin nga kufa vie de loin poison vie de loin ba kende bazonga ba simba wa ezo simba te vie de loin kufa kaka mais nzambe na bolingo na ye na mawa na ye asalaki ngolu asalaki grâce vie de loin le lot toujours sepelanae aza toujours en vie et merci toujours na Nzambe toujours na tata Nzambe oyo mokeli mozalisi na biso nyonso tout et lelo oyo vie de loin encore maladie et où tu wapi et où tu kaka na clic ya ba artiste et comédien toujours kaka na kata monde il y a pas comédien le lot où vit de loin a zongeli souffrance et maladie cause ya bande konaye bazondima ko faire souffrir vraiment ils ont ça là passe ils ont ça là vraiment mabé ils ont ça là tellement passe ma casse na motema bande kona biso ba artiste comédien il y a nazo longola mututé ni à moi si ni à mobile na longolité donc na tebino nyonso en général boyebi comment bo vivaka boyebi comment bo zalaka et ngamoko naza vraiment témoin oculaire il y a quoi assister na ba répétition na ba tournage il y a ba artiste et comédien bazalaka na il y a des fois ceux qui comme na moment tournage poudre na ya ki nango muta simba ngote pe poudre ndenge ko bimela bo comprendre te place ni o kendo cha poudre a ko kendo cha poudre pesi bino mu Congo bo mona te o simbi poudre na ye o milukeli ba problème même aussi na kiti ya pamba lelo yo ndenge zala kaka muto atelemi yo meka un peu ko remplacer o mizuli problème. Donc, bah, artiste et comédien, bah, comme qu'on vivre monde du monde plus que Togolo, bah, monde à ténèbres. Donc, bah, dans le monde, na bango ou yo, bah, comme qu'on vivre, ils ont ça passe. Kocha na ba poison kakabango, ko boa kana maladie kakabango, ko bomana kakabango. Mutuna mutana besoin, nenga mona ki vie de loin, peut-être na car oyo. Yepe falu luka kendo paye carwana nenga mona ke sobe na caro yepe falu luka paye carwana affaire car na monde ba artiste et comédien lelo oyo e memeli bango mabe e memeli bango ba malheur ba komi ko luka ko bomana to mona katoye baka misusu bokina na banjil
bozoki na banjili bracelet kuna bozoki na bakimbantseki kokende koluka basokola bino bozokende koluka basolution misusu bozokende na baselemba ukuna na kati toyokaka tomonaka ntango bokitaka boyebaka teke oleka na tv ozokita oyebi te place ozokende wana mpe bayebi yo batalaka yo ato mibombi foulard ato kitisi mazopoti awa bazoyebake no o acteur intel o artiste intel ekomi korevese bokomi kobima na poisa bobandi kobima na poisa ngai lelo affaire ya vie de loin ekomi kosala nga vraiment passe parce que nakotala déjà vie de loin ko jouer na ye acteur wana asekisaka vraiment tout le monde muto asekaka te na affaire à vie de loin na scène na ye na yebi te soki aza même ata aussi oza robot oseka kaka affaire à vie de loin aza acteur na biso nyonso tolingaki tellement mingi mais façon bokomi ko faire souffrir ye na monde art ekomi kobima lokola vie de loin aza étranger na Congo ekomi kobima vie de loin aza étranger na monde art comédie ok non à cause à la jamais étranger beaucoup comme c'est le kola mupaya moko buite mutu na mutu oya monike à quelle place na ye akendaka na banjili bracelet kuna ke jwa makam na ye soka ye nango charge nango nyonso fait quitter pas vie de loin obwaki maladie obwaka boye na minute obwaki lembasu boloba asali nini so bo monike peut-être na nini buite boya quand même atako critiquer na ba TV peut-être aza mutu akoyoka soki aza na mabeo asalaka pa na bino akoyoka aza mutu siko ndenge bozo faire souffrir ye boye bana na ye nani akotangisa bango bana na ye nani akolesa bango ndako na ye nani akolesa yango aza mutu aza na bafamille même paka bana oyo aboti mais même bana bandeko na ye propre aussi bayaya ou baleki na ye ou ba dépendra na vie de loin nana akopesa bango soki basengi to réfléchir vraiment bien na cas oyo to réfléchir vraiment très bien pourquoi okokondima okoma mutema mabeti na niveau oyo pourquoi okondima ya kokoma mutema mabe na niveau oyo envers muninga souci na bino parce que boza mutu moko te bozi belé yona olobela bino boyo kanga pe bato baza nzinga entourage ya bato wana boyebi ningi basolola ningi bayokanaka mpona okende obwaki la vie de leur malade boyebi ningi bayokanaka ndenge nini bakoluka bakitisa mutu a vie de leur na mabele bongo te en tout cas tozala na bolingo même ya baninga en tout cas tolinga nzambe ndenge epa lingaka biso tolinga nzambe ndenge epa lingaka biso na niveau déjà o tozo kendele tozo risquer to perdre ba terre minene na Congo déjà nde tozo kendele to komi déjà na risque ya ko perdre ba terre belé ça il c'est à comprendre qui à mon avis déjà monde oyo na okokango te yewana a changé na le côté awa to tikala na vie de loin et sobé nani ma viokele maswaku mukwata nani mususu donc baza vraiment ebelé oyo to tikala na bango acteur oyo botika continuer misala lelo oyo acteur comédien bakoma ko banga même aussi na koza soit na fête na ngamoko na bengia ya même ko animer na fête akoka ko ya te parce que azo banga na sima fête wana place ka makambo salamaka akoko ya mais azana droit au melate azana droit au liate mais pourtant ça déjà mon paya na ngai malgré yo ko animer na fête mais a déjà mon paya il faut na payer quelque chose ya à manger aussi na iloko ko mela c'est tout à fait normal mais lelo tala problème oyo na ba conflit oyo bokoti na monde art ba ko finga na. Donc, équipé, dans le finga directement.
ils ont qui na famille donc tout le monde va sauter tina ba belle famille ba ninga. Or que non. Tout ça la musala oyo ba yebeli biso na TV. Tout débordé te tout ça la oyo ba yebeli biso. Deti nena ka fan nena sala ka ba mission nga boye. Ezana mutu moko afana na kwe moko boye alinga na ngai te. Soko linga no ngai te ko tala ka no ngai te. Ko tala ngai te ke oluko bwa ke langa malade, oluko te langa poison. Non. Non, vraiment, pour la cas, vie de loin, vraiment, j'en ai assez. Donc, ça me fait vraiment mal. Botika, vie, il y a vie de loin, afin dans la kimia. Ajourane belete. Binomo boye baka. Ne buzana buzala rapena boye bi ke vie de loin ajourane belete. Peka mukio ajourana ngo, yangwa kabolaka. Toliaka mwanda mdambo, sili na ngope. Et sili. En tout cas, ceux qui vont continuer boyer deuxième émission et ko sala ma analyse oyo na dévoiler bino deuxième émission en tout cas bo bonga mana ko tanga ba kombo na bino na yebisi bino ka na ko tanga ba kombo na bino ceux qui bozo continuer na ko tanga ba kombo parce que to baye to lembi en plus bozo tchana pe ba poison bozo bomana bino mo pesko na musala ngo bosala ngo ndenge sengeli boko kapeka ati boko kate to mona ba filmer monsieur ezo leka et ba na sensité les vraies histoires to comprendre ngo pe bien ti to comprendre ngo pe bien ti donc voilà quoi to suka ka na faire vie de loin te to ningi to prolonger to yé to kota na kata monde musical. Tout dans le monde musical vraiment à faire musique le lo toujours lobela ils a vraiment passe musique et comme le lo oyo le kamboya somo le kamboya somo départ il y a Jesak Chupo Iseden et Bendi Lisusu. Bah toi bureau ya Félix Choisé quoi. Bah bureau ya Cultura PIV. Bah bendani lisusu. Monstre d'amour. Au bandi ko perdre. Bah sagesse nyon so yo zalaka nango. Ko la ba sorti o ezo sala mana mouvement na yo. Monstre bandi ko perdre. Mutama yele o biso to yebaki. Mutama yele o biso to bande ko compter o ya abundisa kofi tina suka ntamayele wa menasa kofi acha kofi panzi likolo donc kofi azangana moya ko pema na bamboka oyo donc eza yo monstre d'amour mais lelo oyo obandi ko perdre to loba équilibre eza lishuté na kati ya Cultura PIV à chaque mouvement ya sorti ya ba musicien ou ba bureau na yo Nengezo salama et panayo, tout le monde a dévoilé car a secret, le même secret, les mêmes problèmes oyo quand c'est Seden Play. Le même problème car oyo Seden Play à côté de la prison, oyo quand c'est là qui les mêmes problèmes batouana bazo bima bazo dévoilé. Monstre d'amour. Hein? Mukwa ya bongo, mutu ya mayele. Na kati ya monde ya ba musicien na kati ya monde musical monstre d'amour Félix Choisé quoi et bandi ko kamwisa biso tozo kamwa makambo ko koma te pa na yo ba bandi ko koma bino kanta Félix Choisé quoi azangi mbongo te Félix Choisé quoi azangi mbongo te Félix Choisé quoi mbongo Félix Choisé quoi azana mbongo Félix Choisé quoi azana bandako na kata mboka oyo Félix Choisé quoi tonga bandako Félix Choisé quoi tonga bandako ana ba parler bien Félix Choisé quoi muto mayele Félix Choisé quoi est grand écrivain Félix Choisé quoi la personne oyo a pesi na monde ya art musical ya Congo les seuls musiciens oyo azokoma ba livre
na bon sens, bonne mémoire, où ils ont kende kitoko, na mindele bazo sepela na on. Mais Lelo Félix Oazio quoi, azo koka, kokamba lisusu orchestre na été, s'il faut te dire ça, tout le barbongo parce que ba sorti et bandi ko leka. Ba sorti bandi ko leka, ils ont leka vraiment. Et na ba sorti on a tout le monde aza na réclamation, il y a likambu moko. Tout le monde a une réclamation, il y a le même problème. Et Lelo, tu évites, orchestre Koufa, tu t'y calaka na makambo, livre, ton nengenin. En tout cas, monstre, on a penza, il faut ça, l'opé sa biso réponse. Il faut ça, l'opé sa biso réponse. Orchestre Koufa, tu t'y calaka na makambo, tali, ba livre. Donc, tout son barana biso ba livre na yo. Net talaka livre moi qui toko sala les petits bonbons de la sagesse. Un bon livre, un bon terme. Il y a un thème plutôt, il y a un livre. Mais les loyaux au bandi ko pesa c'est des raisons, au bandi ko pesa nani je sais que tu peux y ba raison par rapport à ba dire na bango à propos na yo. Tu donnes des gens 10 000 francs, il y a transport, 5 000 francs, il y a transport, sans salaire aussi. Les musiciens na actualité, ils ont raté, les musiciens na émission, ils ont raté. Et tu évites les pourquoi ils ont raté, manque ya bilamba, manque ya bakar, manque ya moyens pour faire bango pour vivre exact. Maintenant, il y a transport même pas, il y a une chaîne télévisée pour une émission. Donc, Bilo, on a vraiment, ils ont fait ça vraiment passe. Ils ont fait ça passe monstre d'amour. Na maïle oyo zalaka nango, na moment où tu n'as pas confirmé maïle na yo. Moment où sikoyo, problème bando yela yo, tu n'as au confirmer biso maele ko kangisa muto eza ko zala maele te. Ce n'est pas dit que soko kangisi muto lobi que na sauté premier na da maele. OK, non. Ko zala vrai maele pour kangisa muto bien ko funda muto eza pas nzambe. Mais tant que biso batamoki tozo vivre en assez eza na maele oyo pe na ba sagesse nyonso o nzamba pesa biso na oyo to tangi na ba classe na ndenge yozo vivre na batu na ndenge yozo kamba batu soko moni batu abandi ko bunga comment ko maîtriser batu wana bango nyonso pour que bazala na même morale na yo lelo oyo même morale na orchestre Kitla PV ezate ezo pesa vraiment passe lelo directeur il y a marketing ou il y a Ninayo à Longwe, un directeur marketing ou comme ça, à Longwe, pas à Félix Oazio quoi, a demandé, il s'agit à comme apporter parole dans n'importe quel orchestre au Barondi Magojoye à Kindi. C'est que niveau na yé, na niveau où il y a là comme la porte parole dans l'orchestre à Batum Susu, c'est que ma beza kaka. Monstre ma bezali. Tout le monde swingi na opena musique na bisoté. Tout le monde swingi na ondule na bisoté. Donc en tout cas rolimbisa ceux qui moye ko zala komela ka bisoka to somba na biso ba livre. Pour na nga vraiment na ko lo ba bongo. Komela ka biso to somba na biso ba livre. Album Betami ils a raté. Album Betami ils a raté et c'est ça. Tout ce qu'on a Félix Oazio côté JB Piana Papa Chéri. Lelo JB avec 57. Avec 57 artistes tournant Europe. Bah, que ça un boulot. Mais il y a aussi des musiciens tournant américain. JB Piana avec 57
musicien tu éviter ceux qui vraiment ba 57 pour non tu ka on a ba monter ba musicien bongoté mais tout monde kana moi ba voyage ba 57 ba 54 et bandi ko botama lelo jibe mpiana yo on avec 57 musiciens ba qui tournant européen ba qui ça là ba boulot ba zo beta déjà musique mais ba musicien mususu ba tikali beaucoup tanan ngali beaucoup tanan to sola makambo vraiment très bien beaucoup tato sola vraiment très bien avec 57 musiciens bah, qui tournant européens mais il y a aussi des musiciens où batikali bazali c'est que bazala qui 60 ou 65 musiciens donc bah qui ka yango wana to comprendre des choses donc il y a vraiment des choses où ils a que dans le monde il y a musique ils ont là musique comme golala na Congo beaucoup même la biso ka ba voyage mais musique ezati na ba 54 au bozuzu wana misusu to comprendre na biso donc on est côté faire ngulu ke ba okanga bino boke ba a bozo bakisa misusu a bazo bakisa ba tel na ben tel pour bokende boke ba ko kanga bino pour ba ko comprendre que ba ça ba musicien te bokota faire ngulu ba ko kanga bino ve beaucoup la kota ka prison kanisa lokolo les ba aventure a ko zo appui ya ba tel mais tant ba ebisi que likambo prison à faire ngulu kolongola bango na pays na bino ko yana ba na pays mususu et comme likambo ya nation à kanisa lokolo ba aventure prison ve beaucoup la bêta prison et à l'époque on avait beaucoup la kana succès hein? Aventure te maman na succès grand artiste congolais ya makasi ou ya yebana mais lelo yo bakangaka ye akoti boleki na nove beaucoup nelo te bokende bo beta de musique so dans besoin tant bo beta ka ba concert ou bo memeli ba sengen quelque na ba poto bo tinda ka ba vidéo totalaka ceux qui ba vidéo zo mona na te en tout cas musique exacte. Et merci vraiment à tout le monde naba tunyo surtout au ba 8 ans na bango toujours naba confiance kaka o bango ba pesa ka biso confiance ba pesa ngai et vraiment naba info na yela rabino na yeli bino na moi quelque info wana na bi ke lobby bourgeois ben info mususu to ko sil sa nyonso te bo kota nan bo consommer nan oyo comme ça lobby to kota lisusu na actualité mususu ya makam mususu ezoleka on a gardé na bombeli bino mena oloba ngonde lobby et merci vraiment à tout le monde partout bozali bo benga ngadi bo benga ka bo koma ka et ça la vraiment ba bien bo benga ka et ça la vraiment ba bien mon roboué et ça la vraiment ba bien. Et merci à mon frère Oyo Azanga raté en tout moment ko benga mon cher comment Rigongo Bila mon konzi ya bumbu mto asimbi bumbu na ngiri rigeni Rigongo Bila yo yebi kaka ba fox wana to ko mono ndo ko mo lemba mon cher la muka lisusu benga to ko ya sur le terrain ningi zalaka comme d'habitude quoi. Et merci aussi na bateau bazaka pena tout moment que non Martin vraiment yo yebi kaka ndenge zalaka na pitch boteko le seul chauffeur à la mukaka pena la muki tongo aye na car pena tili boso palin pena ya Martin bino na yeko joyeux na ketika on a studio ça l'émission donc merci mon frère vraiment na o ça la rapenda pour nanga donc ça la ranga vraiment ba bien ba encouragement na yo vraiment donc na zo le lango makas pitch boteko mokonza ba maman yo yebi quoi merci vraiment mon cher ami et merci à et dans muntu moko benga nga mingi na linga ko bosa na me na se rappeler na Matou depuis Matadi Matou depuis Matadi
le seul peintre où yazo sukola ba immeuble ya Matadi tina ba bateau Matou, les grands peintres na Matadi. En tout cas, mon cher, bah merci na yo vraiment. En tout cas, komaka, bah message komaka na monaka. Tous la ka yo yebi ma bon ndenge zala kaka comme d'habitude benga sala moi systématique. Yo yebi ka masolo ndenge senga ka fonctionne na tous les deux cas. Na ba moyen finance, na ba moyen nini, bah moyen bah conseil. Donc et ça là moi vraiment très bien et merci vraiment à tout le monde et merci na bao non surtout ba lingaka Martin vraiment bah merci na bino to kutani vraiment na émission oyo ya to lobele la makam vraiment o etikali bye.